Bato Bosana Kiango. Donc je félicite tous les animateurs de la République, c'est grâce à nous. L'Ongola va leader. Mais ce qu'on a un leader, moi, quand il n'y a pas comme un gars, mon abisso, DJ Quadre. Nana ngaka mabe onala na mena lingate mutawo matela ngasutu muninga na mbali moi c'est l'air moi ko matela oyo tiki na epozane momi muninga no ya eti wapi. Mais est-ce que tu te sens à l'aise? Donc nga na sukisa nga ezaku tuteke ba etufanga na wenge pona vanda na ba soda ya solo na wenge wana na zo etufumata na mona ki na moni siko après kitambala nga na ozasu na makambo te po buzobo e bandi lelo nga na onimate et continue tisuka mena linga ki lo beswaza la kimia. Et lelo yebisanga flashing gate onga moko na bwaka longola kri nanga kitambala mama mwilo oye kangaka nini ezaka suna kati kuna mona bien kaka ta fumba mutena sima yango muteko sauver biso tu ba fan na maison mère flashing gate to binisa kite na flashing gate nanga mona bwaka to binisa kite siko faki ba yeba woni mwana kutalela ne yemo eleki kilo botikeli mwana charge obimankuki falaki batika batu bakolo makambu basala makambu po mwana alela yemoko eleki kilo yemoko azoloba ke charge eleki ngana po wenge de to ebelengo neti par exemple na orchestre na ngamoko na tchan exemple pona na kizena no batu te to ebikezaka au mona mois de décembre rumba après générique décembre moko landani à Seben. So tellement qu'ils ça intervention rapide makamone zaki ils ont coupé ça batutu bazwaki je batutu balinga basala rumba. Tout le monde veut rumber. Or que nga rumba pona nga na mona ngweza musique moko le plus facile pour na congolais parce que même yo so na keno na studio siko na expliquer o yemba no rumba. Qui n'est pas le cas il y avait introduction ko bini ça va te ça pas si ko ça la générique kanga. Volanda Congo promo donc si tu es kangi ba c'est tout. Oza patlora biso boto bomba maki metara ya puno li biso donc si tu es ba c'est tout Congo promo donc mais batika au vivre toza. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten koti kaka donc to legi na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso. Zo ça la fierté na biso. Congo promo. Oyo ezabu ya kusamba te tembe na mutu te. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV boya sel mokili na esia ingénieur a fini nous petit non monsieur. Ouais Congo promo TV toujours en direct. Bolanda ba Portonios Belgique ba la Portonios. Ouais balobi Raf Ngindu Congo promo à suivre. Toujours idéologie ba Bolandango. Aspect Congo promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu Congo promo qui torcos net na film Congo promo babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous na Boston on a Raf Congo promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ni dobi biso do kota tina bakini Tara Congo promo, to kota partout. Bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc on a biso Congo promo numéro 1 site tout. Congo promo. Ouais. Pour Congo promo abi Congo promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois terre. Le Congo promo TV Raf Ngindu number 1. Babi 001 dans la state. Niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a besoin de faire autre chose, on va les battre, pour le et que Voilà, le devoir nous appelle, très chers amis téléspectateurs, bonjour de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Merci également pour la confiance que vous accordez au www.congopromotv5.com. Merci également d'avoir soutenu toujours cette émission New Tendance présentée par votre humble serviteur Alain Délé. Voilà donc mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas commencer cette émission sans pour autant remercier toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission de loin comme de près. Maximum de respect à mon boss Raf Ngindu depuis Boston. Merci boss. Merci également à Charlène Moseka Top Secret depuis Bruxelles. Un grand merci à Yafridi Mal et tous ensemble. Maman Louise Mahamba na Denver na Colorado, na Bossagnoté. LM22 donc les êtes mon télé 6 point d'interrogation et Mouraboya Makambo.
Eric Bercy Hollande Yahweh à Lyon, Namarambo Amon des Alaka Yahweh à Lyon, et Eric Bercy que nous saluons en passant. Nous penserons également à celui qu'on appelle Landou Zinga Naren, Mokonzaren Zala Moko, Landou Zinga Oya Lindei Tokopros. Merci également à Tati Vita, donc Oya Lauriane Fouta, sans oublier Cédric Tango, donc qui est aussi fidèle à cette émission. Mesdames, Messieurs, nous allons recevoir un artiste qui n'est plus à présenter d'ailleurs, un artiste qui a eu à faire la pluie et les beaux temps, qui a eu à prouver de quoi ce qu'il est capable depuis quelques années. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui nous allons le recevoir sous notre façade, c'est-à-dire aujourd'hui on va le recevoir comme étant leader d'un groupe quelconque que nous allons découvrir encore davantage dans cette émission et également avec qui nous aurons parlé en long et à large par rapport à sa carrière, par rapport à ce qu'il est en train de sortir comme produit. Donc un artiste que vous allez découvrir dans cette émission encore avec beaucoup plus de précision, mais sans plus tarder, donc nous saluons la réalisation de celui qu'on appelle le Raïs Kangi, maximum de respect Montréal. Voilà, sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous allons découvrir cet artiste à travers cette œuvre que nous dédions à vous qui êtes fidèles et on se retrouve tout juste après. Découvrons cet artiste. Voilà, donc j'espère que ces génériques étaient pour le plaisir de vous qui êtes fidèles à cette émission, mesdames, messieurs. Donc là, je pense que vous avez eu le temps de découvrir notre artiste. Il s'agit bel et bien de celui qu'on appelle le Prince d'Angola. Le Prince d'Angola, qui est déjà notre invité sur ces plateaux, à qui nous présentons nos vœux le meilleur. Et puis, bonjour Prince d'Angola. Bonjour. Ma mère Venabi se peut te présenter. Merci, donc pareillement. Merci. Je présente ma mère et internautes nyonso ba Hollanda biso et surtout ba congolais nyonso ba diaspora nyonso ba partout dans le monde de ici quand nyonso au congolais zwami o azoyo ka lango to loba donc ba meilleur vœu na bango donc que tokota année au malam. Voilà, Prince d'Angola, je pense que 2015 déjà eu Tikoleka, mais tout comme en 2016 étant déjà au début avant tokota na maramou les actualités na yo tous ont manqué par rapport à 2015. Prince d'Angola, aux animateurs, on a des annonces façades na yo. On va tout voyer belio, bien que tout le monde découvrir marambe belé aux akati na yo. Lelo, tout ça la analyse par rapport à animation. En 2015, n'engé tikoleka. Lelo yo étant animateur, parmi ba OP ba créateur de cris. Pour baza inspiré, bazu création, na bazu ba meme libiso toyo qui te consommer. OK, on sait la biso analyse y animation en 2015 n'engé. Déjà, je félicite tous les animateurs de la République démocratique du Congo. Pas les leaders, les animateurs. Parce que la musique, la musique, c'était pas le rumba. On avait tout ici. Il y a des bons chanteurs. Mais c'est juste qu'il y a eu un problème. À part les combattants, il faut que les combattants, si quoi, les bêta. Les combattants, bakombata bazaki na bango mais bango pe balinga bazongisa bino mwa bato et là on a félicité les animateurs parce que c'est grâce à nous musique ezongeli parce que c'est ba animation mutu ebinisaka et il y a eu un temps na Congo ekomaki kaka nga danger na rumba mutu osala album 20 rumba DC Ben mutu osala 10 rumba donc rumba ekomaki on dirait consommons rumba quoi. On dirait qu'ils ont oublié que Makino et Banda awa luke to feeling seben et utana zaiko banda na kitambo donc bilo kona bato bossa na kiango ke bayano no moko bazalaka ba veju na moko balaki ba kaluji moko bazalaka na mboko bato bossa na kiango. Donc je félicite tous les animateurs de la République, c'est grâce à nous longola ba leader mais ce qu'on a un leader moko yepa comme na ngamu na biso DJ Quadre. Et on a vraiment écouté. Talaka boaki moko bande bandeliti souka. Donc parmi naba animateur, vieux animateur te bo balo la marlo banangati mais par rapport à ba générique en tout cas coup de chapeau pe na vieux wana po boaki moko mbali boso na mona leader boaki moko générique kangi. Or que ba vieux na be basaki na bango bongo banda kala batu wana bozo kumisaka batu na baza vrai ya fioti batu mosi ya kufitikisa ya kubueta ya
Donc, au moins, tu as une minute, c'est mais aux autres prochaines animateurs, c'est comme si Bino Batola, ça qui me non, bisoté, animateur, baza, ils ont un groupe na bangoté. Ils ont pas. Bando Simbate, et là, qui animateur, peut vous aller. Bozaki, mais leader, na biso bandeko tcha sous poua na ba sebente. Pour na bosso ya laki, ce générique est bimi car kangi disque tu es kangi. Comment qui n'a trop. Le rôle a fallu bêter 20 rumba et simbi un tel peut faire bêter 20 rumba un tel peut faire 20 rumba et 10 rumba tu vois et comment qui l'album au mona générique moko kaka na ba wenge wana pour wenge de to ebele ngoneti par exemple na orchestre na ngamoko na un exemple pour na kizena no batute to ebi kezaka au mona mois de décembre rumba après générique deux chambres landani à Seben. So tel ba ki bouissa ba intervention rapide makamone zaki ils ont coupé ça ba tout bazwa ki j'ai ba tout ba linka ba sala rumba. Tout le monde veut rumber. Or que nga rumba pona nga na mona ngweza musique moko le plus facile pour na congolais parce que même yo so na keno na studio si qu'on expliquer o yemba no rumba. Qui n'est pas le cas il y a une introduction ko bini ça va te ça pas si ko ça la générique kanga. Alors si comment tu va passer chance na ba animateur Yamado Betty, Mupende Mukusa, Robinho, Zagala, Brigade Kuna Ferrarando, Macintosh, Selo, Biloko comment il se fait belé donc à tout beaucoup bina oyo, Mususu ezelo. Oh ah ngana bina nga kata fumbate, Mupende Mukusa ezelo. Ah Mupende Mukusa ne longwa fobo wana ekotite. Ah nga vie quadra lingana nga été kuna pe bakangi bino na 4 minutes ya faire kanga point bon donc côté ko batu ba wana ba ko lekela exact le ko banda usanga ka ya ngwana e molimo no bango ko lata bango simoka bimisika 5 rumbe kangi ya babosani. Voilà, donc merci, ça c'était par rapport à l'analyse il y a 2015 ou tout koleka tous on a ce que par rapport à bilan na au prince d'Angola le loso kozota la carrière na yo bilan s'il faut faire le bilan peut-être na yo il y a 2015 ouais. S'il faut faire c'est pas on s'y pose plus là bon on a ça là déjà bilan donc pour ça bilan en 2015 artistiquement c'est tout était positif le bara moi ba makambo mike na utokutana nango lifanto dainga na bela moi problème o esenga kina arrêter moi ba makambo mususu. Mais artistiquement, vraiment, studio. Ah, moi, j'ai juste fait 9 mois dans le studio. J'ai sali 8 titres dans le clip. À part Balle Perdue. On a vu ça en décembre, Balle Perdue. Donc, on a tant mouké, sans producteur. Sans mouton, il y a une séance dans le RTNC. Pas Pablo, il y a une pas Boué. Donc, na sisi marambwana Eric Bercy Yahweh yokuto yebi donc ngamona sisi marambwana donc artistiquement vraiment bilan na ngai ezaki bien na survivre na ba concert na Betty et ba Coco Sommet na outil voyage na orchestre moi point noir moi boma moi mwanda moi soyo o ba misi pe ba kimi na bango pe tenga misi ba kimi te ba tikal na bango te deux chanteurs ga ba senga kinga OK deux chanteurs bazana mwanda ba senga nga ba kimi te bo muta kima na mwanda vraiment franchement kinwa kima na mwanda biso to kima na poto parce que nga na kimi donc ba kimi te baza moi ba problème mo bo ba mbale fa ki ba solo la na ba makamo bo za ya bango ba kimité donc na zonga kina orchestre nyonso. Mais en fait prince d'Angola ce sont vraiment par rapport parcours tu ne te reproches de rien en fait parce que ils appellent na mais prince d'Angola il fallait kaka na moment où azongi libiso amatisa biso songo manenga mesana mais non tout c'était malamment le sous au long au monde déjà na ebike na Congo kondima mutu ezalaka mingi soki mutu akufi na ebike jour na okufa bato ebele bako ntuka ye pena na bona ngai ebembe na ngai eyoka bino te boya te oyo akoya jour wana na obimele na butu mpo naza na bomoi bondima na bino ngai te oyo omekoyaka jour wana odayeka ntuka prince ye mutu akotisa rumba na sebe na Congo baorkestre ebele elandi ye baanimatere ebele na boyi na kobimela o
donc nga na mindi makana nga mo papa on a vendre na tali musana nga loko mo moni ko sa mouvement mo biso ba to beta mo mouvement ko sa mouvement mo na ringe raté mais massa mo muta beti ngo et ke ima yibi ngo seyo donc apena tala bia nzambe na bino kutu sina na corriger bongo bino binzambi batami kemike donc nga na rumba na animation reproche ezate ko zonga na wenge na lobango nga ya par maison mère na minimiser ba orchestre batunté mais orchestre moi j'aime bien dire ce que je pense donc on est à avis nanga donc na ko beta en orchestre mususte on est ngam na lobaki là na longwe maison mère ba orchestre nyonso Congo o ebetaka etiaki misu ngamona linga ko beta masolo te peut-être que obeta totanga na biso bakomba batu te donc nga moko na mona kete na mona nkoi soki na tiki zamba seke naza susu mona nkoi te nga mona ko million nazo dévorer siko bataba bambolongo mpaka sa bilo mo nazo kanga banyama siko nga moko nde bato ba sentir et puis disque na ngona obeta vraiment naza na posaka te sala succès makasi donc na kanga kinyo na kanga Afrique na kanga monde entier te et puis ça fait faux album to boaji mabe to embi mabe mukoto abeti drum mabe ba solo mabe non mais jour aussi ça koyoka bato basali musala bien bozwaka une seconde koyoka salite obiso to sali bo pia biso raison non mais ça c'est vrai en fait par rapport à image oyo bato azala nango par rapport à Prince d'Angola guerrier Prince d'Angola un bon animateur Prince d'Angola zana savoir faire naï mais guerrier, mais tu comprends raté. Guerrier, apparemment, c'est comme si ceux qui ont commis déjà étouffé pour qui maintenant. Non, moi, j'ai jamais été étouffé. Étouffé par qui? Où? Comment? Mais parce que charge au bateau en os, où là? Ah, on parle de maison mère. Ouais. Mais maison mère. Parce que les gens s'attendaient à ce que yo disent que Kobima yo na yo. Mais écoute, je vais dire un truc. Au moni wenge. Alingo beta masolo na mingi te pour les bato benga bato muso batala ke mission na sa kuita Pelfort moi dring azoe bane mambo alo bata benga apo ba mission beto sala ko vie mo bengi yo bato komona nga émission mo mais émission na sa ile ngo wapi yo la lingo beta suma sola wenge mingi te mais makambo wenge étouffement nga na tika ko sala jamais étouffé na wenge ngande na étouffa mais siko ngala na étouffaka et komaka mais tout fait ce que est dérange à battre belé yango mona ngana préféré nga ce qu'on a longo nga ma mutako nana ko tout fait ngana wenge po muto bato nyonso ba musicien nyonso ba fuka mela na wenge wana o ba banga ba musicien nyonso bon ba soda bazali bato ko ba boss live watana be masana nga déjà sokoro kutu donc nazo longola mo bato mo na ebike ba wana mezana mutu o bato nyonso ba ebike ba lengaka ngana ebisa ke bino monio eloko te ntu video ntsusu longwa na boyaka donc ngabe na bato ayebi ngake yekuti bomeka te pa kolinga na eti mais mango ke lokela ko ba problème parce que on est besoin ngamu ndako tout fenga zati ndako tout fenga te je suis un gars très poli je parle bien avec tout le monde sympa m'emborgueil kuna linga ngote donc je suis bien et puis je me sens bien dans ma peau donc na nga na aboye na nga ma be na nga onde na nga mo ba fossette ma be o e mo bois noir mo bo ya mwindo ngolo sokoti na bord donc na nga ma be o na la na mena linga te mutawo matela nga surtout muninga na mbali moi c'est l'air moi go matela o yo tiki na poisane mo muninga no ya ti wapi. Mais est-ce que tu te sens l'aise? Donc nga sugisa nga eza kutu teke ba etufanga na wenge pona vanda na ba soda ya solo na wenge wana na zo etufumate bongo batika na baonga mbolo wana. Les gens se disent toujours que yo otiki pe wenge na moment mo e perdement. Non mon frère Katafumbo ezawana. Mais Katafumbo eyesima. Mais oui kasi yo kangai omoni force mutuka bato amona ngo kaka karo ekimaka biloko na kati ya mutuka ekimisa mutuka boye bien ngote jour mwana mai bersia yaka omonde mukili mobimbe boya lobeso babosa na lobe et puis na yebisa bango quelque chose omoni ba voix bo loba binote ba demo mutu ba loba kati na bino bozo boya lelo lobeso popo pona bersi po ye lelo na mbako
surtout bato kimbango moninga kasi po namonaki namoni sikoyo après kitambala nga na ozasu na makambo te po buzobo ebandi lelo nga na ondima te econtinue tisuka me nalingaki lobeso azala kimia elelo yebisanga flesh ngeta oyo nga moko nabwaka longola kri na ngai kitambala mama mwilo oyo ekangaka nini ezalaka so na kati kuna omona ya bien kaka ata fumba moto ye na nsima yango moto ye kosauve biso tu bafana maison mare flesh ngeta tobinisaki te na flesh ngeta nanga mo nabwaka tobinisaki te siko falaki bayeba omoni mwana kuta alela ne ye moko eleki kilo botikeli mwana charge aobima nkuki falaki batika bato bakolo makambo basala makambo po mwana alela ye moko eleki kilo ye moko azoloba ke charge eleki nga kilo opesi mwana kilo fotsa mwana te mais flesh ngeta ebinisa te koleka kata fumba nga nabwaka na flesh ngeta mais so kata fumba nde buno moto ekata pena na fumba ya ingeta yango pena donc ebinisa biso. Voilà, merci Prince Dangola. Je pense que mesdames, messieurs, très chers amis téléspectateurs, nous allons encore découvrir davantage le savoir-faire de cet artiste dans une autre face. Nous allons prendre en fait le savoir-faire de cet artiste autrement et on se retrouve tout juste après. Suivons. Voilà, merci très chers amis téléspectateurs. Là, c'était un titre aussi tiré de cet album que nous attendons tous. Donc, Prince Dangola, donc un album que nous attendons impatiemment d'ailleurs. C'était pour le plaisir aussi d'Eric Bercy, Yahweh à Lyon. Hein? Eric Bercy Hollande, Yahweh à Lyon. Filmez vide. Maximum de respect. Nous penserons également à LM22, donc Lisette Moutelesi, que nous saluons. Ah, en passant déjà donc Talara Yepena, Asuksa Maramboutoine et puis également le cœur de Raïs Kangi, Benizola, maman, bisous. Voilà, donc merci. Prince Dangola, tu es belle dans l'image, tu es belle dans l'animation, mais Barumba, tu es belle dans la crime social. Du coup, tout le monde a Kintoeni. C'est-à-dire que même biso et puis mamba Kintoeni biso te bi ke bino kutu bolala na bino baba ndeko na biso bayombe na pen muyombe mais te bi ke kote na pena to lala yombala moko oyesu na image oyo na éviter idée non euti wapi lelo comment ça moi passe OK boîte oyo ka bato moko banda ki foko fekele dugutu ala ki jo mbengele banzemba bato libanda ba oyembe zango minoko mboka mo poza na wangreti mais congolais complexe azo yoka nete malinga katia miso yanga pe na moni na beta na loko moko ba yoka te ba yoka te na tala nanu siko na mona ki ke artiste moko nanu te abima ya muyombe na Congo awa na kin oya bima te bave kinchusu bazali ba mwene Jacques nazo bana bandenge moko boye bave kinchusu biso beta ba Zenith na ba façon moko bave na ngawana ba défendaka mais nazo bana bandenge moko boye OK jeune moko boye ya moi face à moi bien boye moi Kintoeni mo na kati na lati ba zebola me kote mo pena ba zipe na rei do beti pena bien mais Kintoeni nzembo mboka na valoriser ngo titre nzembo ne zansa mwama. Donc c'est mon histoire que je suis en train de raconter sur la chanson. Après Yangonde, nego tchamo seben. Donc on beti ndenge bazwanga na maison mère, tindenge na komi lelo, ndenge na beti moi logo wana bona ba vena nga bazoro mabiala. Ba yombe nyonso ba place bazali. Balandi nzembo wana Eric Bercy Hollande Yahweh. Yo moko yoki donc ngana kende mo makamoko boye. Makambo to solo lango Jenny Lema Shadrack Roma koko to solo la makambo yo ya do dem voisin yemona mambo ngo to solo lango yango kina beti mo Kintoeni wana na talele ngona siko ne bandel no onde batu oh yunde ni obeto onde ni oh eza nini Kintoeni onde nini wana za folk ya bayombe ndenge balubo bazana mutu ashi ndenge bamongo bana bonyoma biso banga kozonga penati kuna neti ngamo personnellement je suis de là mais clip wana ebetami na mbata mbengi mais oui oleki manterne opusani kutezaka awa leka kinyati leka patu leka lemba okena mbata mbengi mboka na biso ko biso mbata mbengi ayi
Bien sûr. Ah bon? T'es de là? Oh, je suis de là. Ben, je viens de chez toi. Na uti pena na uti tikuna kati chela donc na uti zwa susu moi. Pour moi linga mo bokoko trop. Kitambala mama mule za la crité. Kitambala mama mule za la crité za invocation mais comment cri. Cri ba cri linga ko yande na sima. Bundela yo na moment où linga ko limu. Puisque inspiration là, c'est tout son image en total. Yo fani na sima et comme na tout aussi pena kitambala. Et bima te wana zana mwana bakulu mindi di mwana bakulu donc mwana bakulu vraiment ya kuvua ku polo na zana ba makambo bele monde na bandi bozo ba penga mo chance ba penga ta moi dans 15 ans dans 15 ans et na koma bina na succès pour ba penga ta moi 15 ans nde ba wenge bandaka wenge saka 15 ans veye bana ba penga pe ta moi 15 ans nanu. Bon, on va dire que 14 et demi, 14 ans, moment où il y a 31 ans de carrière. 31 ans de carrière pour nous y âge muke. Il y a un carrière. Donc, au fait, est-ce que tu te sens à l'aise dans l'étiquette? Il y a leader d'un groupe. Déjà, on est leader. On ne devient pas leader. Voilà. Et nana makila wana ya kokamba batu parce que et comment esika moko batu belé bazolo bana ba konzi na batu mo ba oloba makambu o ba lekinga même ba konzi bana ba pété mais mona pena na ese mo konzi tika na ebisa bango o ebisa batu ba yoki on néglige pas ça avoir les pouvoirs ya parole mona tabatei mususu ba poni ba onction ezati moi mutu mususu azoteya mateya nezo kendega babon parce que aux années loko ngote magozo mi benga révérence qui de nini mais loko wana on sent pas quand ils ont prêché alors nga na sui na ko commenter place bitumbeza na remarque ngo trop na ko commenter place mo bagarre za ba simba oh ya na soigner pe ani ce qu'on mona ngo oh pena bo ke sa tana ba wenga no mo pe kamzo de babwe oyebe boye teni ngo le kia wanu mutu pambo wanu ka simple animateur ah ya to tika di to travailler au monde peut leki quand makamani so mona ngo tu te dis mais il y a quoi en moi oyo naza na lobili kambo ezana effet pour batu ba Hollanda na kotsa rumba na animation batu balandi lelo na ene kintweni kuduru bezali so bo sengi kuduru bokozwa o nanu congolais moko awa beta ozongi so na ba style voilà on a bandaka nango nazwaki tenter à exploiter on a maison mais parce que j'avais beaucoup à faire là-bas beaucoup o batwa mona bon nazonga na sentiment te nazonga le bon cette fois-ci je vais démontrer maintenant mais c'est comme si tu regrettes au fait quand même nani détachement dans la maison mère. Ben maison mère, tout le monde bateau balongo maison mère, bah regretter la maison mère. Ça je te dis mais mutumta na façon de regretter là. Mutumso aza na manque ya ba master. Et si une chance s'est présentée encore, est-ce que tu peux Voilà, merci donc là, donc c'était Prince d'Angola, donc Prince d'Angola, donc on est au Kati live. Non, c'est juste. Non. Ah ça. Ezaneti Nalinga Wenge Mingi. J'ai pas de problème avec tous ces gens qui sont là et surtout jamais à mon leader. Taka Vinconi na wasala ponanga na lobango yali chote na lobango pena na lukanzela potonga na kenda ba Free Sud ba Gabon ba Angola ba Namibie na kenda mikilite mbongo elia mebele ba 4 cha ba 5 cha bedaya. Mais moi, je suis un bon passeport quand même. Moi, reconnaissance à moi, les Cambouana. Je suis 4 fois. Je suis 11 fois. Donc, il y a et comment on l'a noté Prince a son candidat à moi qu'on a sousté donc Coco Gagosan. Ah, papa. Batouana, Mamambalo. Ouais, mon Ermoro, Totika Batoualo Bangana, et Banazara, ba 4e primaire. Namona Batua Finga, avec quoi dans la TV. Oh, good boy, bon, on a ma camusubo finga, Batungana, répétant. Mais si le vient au Zara, Batua Bina, Ramoni Congolais, Congolais, dans un peu de thème, ma bé, et ça va que Bamitem, ma bé, Batua. Oh, Baye bien au bango, yo tout moi relaxé. Aux alentours d'un Tino Zoumangote. Au carte 6, toujours la
traitement au doc nanga tala nationalité nini belge voilà oza ba carte nanga ya banque oya mikili bango bayebi donc j'ai tout ici naza kutu oyo bambongo natindela bato na kini numéro nanga wester oyo mpe carte maestro nanga ya banque fo olakisaka bato boye mpo batika omoni place tosombaka badamaza carrefour badamaza kodamir yana oka motema mabe nga omoni bato soki bakompona nga nana oyo simi nanga kuti natiaka méditel so na Maroc donc oyo bacarte nanga ya membre rue Jean Boloin 1020 Laken eza na Belgique 0032 omoni ta carte nanga kutu ya nini nabosani yango carte nanga ya membre SACEM nabosani yango wana noka bamitema mabe ya bato de toute façon lokola eza public baswana na public te soki eza nde moninga nanga mobali moteki koloba nanga boye mais soki na voyage nde mtema mabe lelo après quand même mon ami puisque c'était tout à fait normal oyo ezalaka carte bapesaka bato voilà oyebi ti oyebi yango oyo nazwila vaccin te botikaka bongo bandoki eza nde motema mabe na mwana bato ya mokie boye donc ngai kuta eza makambo te mais polémique surtout na public so eza public bolimbisanga bino baswanaka na bino te mpo bino bosalaka biso so eza bandoki bajaloux mais prince tangola tozonga suma moki avant tokawa puisque tokomi na suka émission na biso mais prince tangola il y a pas longtemps tomoni elomo esalami toyebi te soki eza coïncidence soki eza moko nde akopie moninga to soki nani azwi ya moninga toyebi te banigeria ebele bavisa donc Gabon motema mabe osentir ke bande motema franchement mais il fallait quand même prouver bango yango wana c'est tout à fait normal makambo esili donc te mesili sikoyo omoni ke makambo sikoyo normal mais prince d'Angola qu'est-ce qui s'est passé au fait tomoni cri moko je saka abwaki yango Bercy abwaki yango même cri Diego abwaka yango na émission moko même cri yo abwaki yango mama lobaka soki oke libala kolalaka boye te lalaka boye bon cri ya nani omoni d'abord bato bazala na poto to me bakoyebisa bino biso vanda na kini eya na 3 communes oyo bobanda obenga bazone bato bakenda poto mwa kala eya na 3 zones awa na kini oyo esalaka bacri nga nayebi ke soki nana posa bacri ya liboso kitambo na mabela baya nono parce que ça c'est banda bino boyebi ngambu diela yoko koma mutu kombo nene ono eza cri kombo mutu ngambu diela kombo nene ono eza cri navandaka na bango so olongo wana oke ngaba Moïse Mechola so olongo ngaba oke Kaluka place bacri ya Congo nyonso eutaka sida na ebola oponi nini ebola sida na ebola oponi nini bamusu baponi sida pona nini ebola ebomaka mbangu sida ebomaka malembe ale yango mama alobaki soki nakei libala mais bon yana ngo crime oyo ezanga kutu ntina moto ayelanga yango bwezanga ntina te boza œuvre ya d'esprit ye moko aya oexplike yango ye moko kaka ayebisa bino ke cri na ye mais voilà tout puisque cria bato mukolo crie yo siko biso nde tosololaka osena mukolo mon frère pour ça na moke non sisa bolongolanga na makambo koyela bacri na bato mpo nazalaka na bacri ebele nga nde fo balanda mais yanango mabetelo koeza biso bakongole ndombolo mpe betama partout eya gravité donc basolo na mukolo cri basolo mon frère Boni bien kombo nani kombo nanga Saddam le Noir Saddam le Noir enchanté mais Saddam le Noir tout un problème awa cri maman loba qui se ke libala kolalaka boyote lalaka boyoki Bercy abwaki je sais kabwaki Prince d'Angola abwaki
mais nzoka il paraît yonde kolokri. Ah, mais nga cri wana na wana do to fango da depuis kala na président ngola waza leader na lelo na kitambo wazo kanga kitambo na minute président ngola. Cri wana nga na boka ngoteki na ninga ba cri nga na ko yemba ngona ninga chant. Mais na comprendre ba leader rebelle ba mo yemba ba cri wana ba salongo do mama lobaki soko ke libala la be nga na yemba botenga na yemba na nuance. Mais bino tongo bozo boka ba créer ba tuna TV boye ba kolokri bazali ba kolokri bali mais boke bana bino litama mama mwila zo na show makasi kolokri azali kitama mama mwilo mais na linga kutalo ba kutu mingi ya bandeko yemba na ngopaza chanteur ouais azo pesa ka conseil okay libala boye yeba kovanda na mobali ale mama lobaki soki nalingi libala nalalaka boye te mwana lalaka boye ezalaka bongo mais komi nango totiki na biso bazwa na bango tochange na biso makambo dès que générique na nga wana naokata mpe cri wana elongwa nango mpo tona bacri kutu oyo eleki ba yo baoteko baosombo te baodefiso moto ozwa o te nini yango lizeze bombeloko babiloko ya kutu ebele wana eza evokala peti na ngai atravaille na ngai yemba na bite eloko tokotyango na cadre animation mais bazwa na bango ngai kutu mama bacri bobenga bango esango prince abi bozwa na bino. Voilà Prince, donc nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission puisque temps est imparti. Donc alors on a tout ça pour aller l'eau. Puis c'est un programme à quand disque puisque au tu sais tout à l'heure 9 mois mais déjà ça sur 8 titres. On a pas clip déjà ali. Pour l'on la coûte ba au tinika déjà. Puisque programme il y a disque ça pour quand? Ah disque déjà comme on a souka na vidé na ngai na zo solo la na boss na ngai Etienne Kimboku sur festival musique en fait on te fait bimisa duplication en Belgique et na Bruxelles na Paris on a sur la pena bana mai des gens des abonnés Angola des gens et bimi na soyo kabinda des na tindi balo o ba bimi sina bato na soyo na bango kuna tellement piraterie comme trop na bo est-ce que anakin e banda amana keke na ona misika na zwat nefis kata moi 100 francs na récupérer mon ndambo pour na ucho beta net na stade mon na boma na beta ki na che concert doit d'entrée 5000 francs 5000 francs on est au net ba $6 $6 on a bi 2000 ndule $4 à CD na DVD tout équipé ce qui moi 2000 exemplaires voilà donc et ça linga bien disque déjà vidé nango sauf improvisé ça kana moi loko moi mu tozo beta kalate incarnation ça na ko expliquer na note bo mona bena ke incarnation wana za maka musiko ya ba ya mulili ya bina makambo mulili mettre au pelisela mo minda bubangia incarnation zoya album preuve à l'appui de jeu Sili donc namoni boyoki barumba boyoki niveau na paloleli bopianga chance bopesanga ma chance Eric Bercy Hollande Yahweh à Lyon masana ngai ba courage toujours Jenny Le Aquarium na bosani ote Shadrack Roma Coco Junior Mundele Nzako Mbaya Bilele Big Flow merci vraiment petit nanga Big Flow yo mto manager ma solo côté on ande to solo kaka Héritier Fernando ya Dodem Voici muyombe mobu na kata Paris André Liceo Chichi le boss donc Papi Kirikou Platini Menga Gabin Papi Jérémy Donda donc bande konanga Alex Mwini Chancel Mbemba de Minzambe Malolo la Congolia Muninga ya Claudine Ekinwa Lando Muzinga na Rennes na mona ki yobo bwake Lando Muzinga Lisette Vitidoge Lisette Mutele Vitidoge donc bambote na batutu donc na mikili wana nazawa navanda nga pena awa navandi nazo bosser plan izo vide pour contacter Prince d'Angola c'est juste Facebook déjà na soulever moi likambo boka tangote na montage Facebook nanga mutu moko auti ko coller ngai na boîte semaine passée moi na poto mo bo avant na Irlande na bo tanga kombo ne ba escroquer 3000 balles na kombo nanga na Facebook ba komi Prince Donda ezanga ite pa de papa na memelinga na ba papier to kangi mutu ngo kuna na masina kuna
donc Facebook wana eza ngai te Facebook nanga bakoma Dangola Prince Donda Patrick wana nde ngai donc ba Facebook nyonso bomona eza ba photo nanga eza nga te donc papa na kolanga mbongo nanga nini boyo oh makambo santo solo la kiti siko sani ni bosola numéro ni obengela Alexi ba papa na bani oui atinda bena mbongo so to kangi carte lecteur o atinda mbongo moto na to kanga adresse donc 3000 balles sikona na foot mutake makala kuna donc bokeba kosola na Facebook na ba inconnus vous voyez la photo mais la personne qui est derrière photo oyebi ete donc pour un contact na ngamoko alinga benga 0243 ya Willy Musheni pande toloba code mboka 89 85 66 015 donc pitu tikala na yemoko pepe kiala numéro ba kozongisa mbale belebe ba kozonga ngwenet donc mutako kala zongi na ya zoro mabiala emuyombe susu na kati ya Paris on est ensemble na kati ya Suisse. Voilà, merci. Donc, merci très chers amis téléspectateurs. Donc, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Le temps pour nous de remercier toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission. Merci et maximum de respect à mon boss Raf Ngindu depuis Boston. Merci à Charlène Monseka, Top Secret depuis Bruxelles. Un grand merci à Landry Bissidi, à Freddy Mal et tous ensemble. Maman Louise Mamba na Denver na Colorado, LM22 Lisette Moutélé. So Cathy est vraiment motema nanga na ebité. Elle c'est la mienne quoi, elle est en moi, je vis en elle. Ali Allison. Bambo Trato. Voilà. I kiss you. Merci également à LM22 donc Lisette Moutélé, Siye Moko Boya Makambo. Merci à Eric Bercy, Yahweh à Hollande, Yahweh à Lyon. Merci à Lando Muzinga, mon conseiller à Rennes, à Linda et Toko. Muzinga. Merci à celui qu'on appelle Cédric Tangou, qui nous suit aussi. Un grand merci à Yasakou Lyungu, en Nouvelle-Zélande. Tati Vita, à Lauriane Nfuta, à Bosanioté. Voilà. Merci à la réalisation de Raïs Kangi. Merci à tous ceux qui aiment cette émission. Portez-vous bien, bye bye, à la prochaine. À suivre. Ciao. Merci. Eric Bercy, Yahweh. Na bosanioté quoi. Petit Nangandombolino leader, merci à trop pour la promotion. Donc Big Joan, na ebte soko okata Badrigo Mbaki donc bambota trop. Ya Manu Lovaka, na lobanini. Alex Mbwini. Volanda Congo promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout pose à Patlora biso boto bomba maki metara ya puno li biso donc si tu es quelqu'un bah c'est tout Congo promo donc fin ba tika au vivre toza Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka donc bango ba tika la quoi ce que si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten ko tika donc to legi na biso Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, mokako soit kende liboso. Nous ça la fierté na biso. Congo promo. Oyo eza kuya kusambate tembe na mutute. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV o boya sel mokilina esia ingénieur Raf Ngindu petit non monsieur. Ouais Congo promo TV toujours en direct. Polanda ba Potonios Belgique ba la Potonios. Ouais, balobi Raf Ngindu, Congo promo à suivre. Toujours idéologie, Bibola Nango. Aspect. Congo promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Raf Ngindu. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a Raf Congo promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Donc, qui ne doit pas être sur le côté de la Kili. Tara Congo promo, tu côté partout. On va limiter sur le côté partout. Donc, on a eu Congo promo numéro 1, c'est tout. Congo promo. Pour Congo promo, avec Congo promo, au site, on a un BTP. Pour ça, site, dans le niveau des États-Unis, des fois. Le Congo promo TV Raf Ngindu number 1, 001. Dans la State, niveau Matoso, aux États-Unis.
niveau ya boye faut que baza na États-Unis tobona biso te oyo tojuge bango balibanda te taka biso nyonso mpona lokoma kongo ekeli biso